Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Monsieur Soubasma, nga ba rouge mingi hein. Pour la moi pena o wana pe balatika ba bleu côté moi ba rouge et puis à soleil ne akanga kitamba ndeka. Pour moi ka na rêve à grâce. Parce que ça na rêve à grâce té. Benga ba tonkse ba couleur mususu, madame pa ngaka kitamba la ndenge mususu. Ya ba rêve à grâce. Pour ce botalika au moins bela te la ngomona ke kokani makasa ba kangeli kitamba la na ba rouge. Ndeti ngana no mais ça le bengelo te madame, c'est pe nani. Comme on a dit, on tout passe. Yo mando fait noir bon, yo ndo soukisi, yo ndo clôture. Eh ya. Bon, peut-être que tout le monde a tel pega aboyé Soubasma yenaye par rapport au ça. Nous kataka ballon pour son petit kali qui dit bah mais non, son nom aussi Soubasma wana. Il faut bonde la makasi pour ya si ça rapport ça té. Ya si ça rapport ça té. Ya si ça rapport ça té. Qu'est-ce que vas-y le vidéo là, tu vois grâce poli, il a fait quoi? On a Lucas, oh mais c'est Soubasma. Donc ça déjà pour la grâce que il faut qu'on va divorcer. Soyez moi qu'on a l'engine pas matin ou elle sait que balaté bon ça a divorce pour grâce tempo pe en lingozon gelé souté. Pour grâce mais c'est erreur grâce pas fandi na moi couleur moi ça pandi pe le moteur grave. Pour Soubasma tenga lo se ka ndeko la moi si wana. Aulu wala o ekoyela yo. Okoyeba te po ya lemba te. Kala tête retourne na batu combien. Oh maman grâce nga perdre vie na ye a kota ti ba koma na bakana bino basisko été. Mais le nom moni amone baba ki o te Carmen Odiaza lokuta te alinga pe Carmen linga batu mais c'est Soubasma linga batu dans la relation il faut faire quoi pour maintenir merci c'est déjà na micho so une mobile no linga bala yo bo sa ta mo ina no be wi mo be nef mo mobile bi bona balo obite fo tidé na e ba ko tidé batanga no ya kilelo te tanga no ne batando sa ba ki fiancé ba 3 ans 4 ans le lot to ko mbali 3 mois sur les 5 bana to bala ina biso c'est que data na nganza babilo le data na nga so ngata na ngeyelinga ngana bifo na étudier yeso na besoin chamo sinandako mbiso échapper n'est pas luki mo simususu ko na ba nzamba pambolinga te ezara ke simila ngote vu que grâce à une star matique mamutu andima ki libala na facilité baba le salia comprenait te papa HPM mukeme na bala na nga et puis abali pas prouver grâce mais likola ko prouver grâce wana aussi ça mo grâce le belé l'autre côté parce que grâce à une souci mais to grâce à fana mais grâce au évoluer kitoko boto ko za conférence na mona ki fama ndenge boaka ki donc ah non nzamba ke priska Jojo priska na bengi 3 fois Priska Weli Sakuna ce que zo senga o 10 francs ce que là ba to ba 100 francs Priska faut chata 1000 poti ba 12h 14h makala les autres qui mutuka ngozo ya Priska yango na ba rési faut tala ba intervention nino bo ya pe ko saela rabatu na ndenga bien yo sali no pe ka analyse take mo pandisango sali musauta be ndono mo sine bozalaka mais ko tala pe miso ba rési wana minga na mo ku ba rési a chrétien de Priska et puis liko nango musu pe yo otine ki susu pa to ma ba audio pourquoi so pas Thomas Boina ye et si li ya yo za moi qui to kwa mipenda minene rotula te na tine pas Thomas audio oui presque et là ça lui vient Thomas kasa kanda ba résister pendant oh émission tu vois plainte ezakuna pas Thomas ngati. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des magies en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elisa Lumu et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos 2 chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Awa
makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka loki ntina yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolo. ba vérité Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na babonné tout le émission Nabiso, ba vérité à Nakati ya Congo Liziba TV. Au Balanda, ils sont partout dans le monde entier. Il y a des gens qui au village de Bandi, au Lembisaka Moussala, jamais. Na téléménie Moli Moana, au Lembisaka Moussala pour ma partenaire, bah tu veux signaler quelque chose comme Moussala te, Moussala onde papa, maman, Moussala onde sala les quelque chose azala, Moussala onde sala les quelque chose afungola village Panda. Yango ete toza lelo na kati ya maso na biso a na kati ya restaurant village Panda, les ana lingwa la Kigoma Mushi, toko sala toujours Moussala na biso, toko tambula toujours en actualité, toko lobela toujours ezo salema yangwana tozala décider toko débattre ana makati na biso là toujours likambo ya affaire ya libala ya Grace Tembo oyo monsieur Soubasma akobala mosi mususu na poto peza likambo ya barezi o bakangisi confrère na biso epa ya mobali ozaka mobali ya comédienne na biso prise kalushipi oyo lelo bakangisa bato babi soit disant prise a boudé barezi na téléphone soit disant prise a sali barezi moi ja biso bi ke barezi soit disant ko côté la po a combattre a lobelaka toujours ba artiste yango etinga qui vient pendant les ketchup journaliste mon sans complexe journaliste mon peu a palpiter à marambuté naza guerrier pe rotika la guerrier na uta na équipe nationale Penaza toujours une équipe nationale. Merci na appel au tout ba benga kinga sur Keloïde aux autres ngisanga awa avec Jonathan Dario ko zoyango aroche la biso yango Keloïde na appel ba tout ba benga ngale kechu boy ba méthode des belé mais toze la kaka oyo ko convaincre motema na biso pour ba opérer parce que na roula la souté mukusa pasi j'arrive plus nazana ye nene botayi yangande kulinga mingi parce que des soki moi 12 mingo beta leke chu mutunanga linga retro nene botayi na biso ngazala complexité nzima bongo pa nzima nga bongo importé na 6h 7h na poussa noza nanga toujours boni nene bien leke boni santé za bien nzamba osara nde toyokana nzamba sala bien parce que balipambuli ezoya tolinga rande za la boye sala bien boni nanu makambo nene kimeza mambo yeke nango bien merci na babone nyonso ya Congo mobimba ya Congo Liziba pardon nalinga bino mingi no pe bolinganga merci vraiment bo s'abonner émission bo partager puis bo liker bo s'abonner pe na nene botai officiel nene botai officiel to saka musala ka ndenge zalaka merci pour l'invitation na yo pe na profiter na pe sambote na Irène Masiandoki ministre à vérité donc c'est amour à sa émission sans polémique sans problème malabambo on est belé Irène Masiandoki wumela na profiter pe na pe sambote na Brunel Benga Zola de moi-même depuis Allemagne à Mobutu ou mais la fana ngwene na yo na pesi la famille de nene botai mobimba bambo te na ngabino mingi donc merci na fanatique to bozo benganga bo pesanga ba conseil bozo encourager nga tozana na émission za mulai. Merci. Voilà, merci aussi na papa pour le Fiki pour FBT Misalande, moté ma maman Nathalie Fiki pour merci na bino tout beaucoup considérer toujours les quelque chose. Il y a Gisèle et Tati maman versus Yanga babi natiri beaucoup benganga trop koyate merci Dieu le veut ceux qui doivent bien business class to ko lukaka sponsor ngobongo te dani senda abile quelque chose ke bana mona bosikiti na yo so babite na ko senga ka ba partenaire basunga biso to na posa penza ya billet pour na toza na mboka Dubai na mboka Turquie wana merci na bino tout linga Kevin pendant les ketchup prière mingi ya ba ko salanga nene to mona ki biso tout tozaki na
na beach ngobila oyo ko arrivé à accord na biso mélodie ba diamant o to saki vraiment démarche ya makasi oyo penza ezana batu misusu oyo traité bango mwamonyango mwandenge ezana batu misusu pe ba CP na démarche wana ezana batu misusu mona ngo pe ba sa neti moi ja ba yeba ko diminuer batu be lokola pe na zana censé wana te ya ko landela bloc wana pour éviter na éviter c'est pour ça et ça qui dit comme une organisation mélodie oh bah traiter ça fait 10 ans on a sous-souté mais le coup la presse en ligne to téléma qui to là to zakana ba commettre mon petit kamango et salemi au le bandengeni ah merci le ketu moni tozaki biso tu na beach wana vraiment ça là qui bien merci na papa na biso Christophe Muzungu merci na papa na biso Elombe wa téléma qui vraiment na likambango présent pour demain atalité ko auta qui passe sans souci toute consort talaxka qui aza papa akomati kuna azo encore ya leki na yende kone ayaki nango mais on a sabino que différence ba cassette na ba CD yango tes mambo CD na cassette tena nenga bien massa polémique ba fille bobimi moi lelo na lobby pa na mese Google pour me rappeler au moins respect na bato babanda musala na cassette na CD. Donc la ndenge ma sans polémique sans blague. Donc mélodie avant tourner sur un quintet on tourner en pont noir. Mais le roi a qui fait cassette CD. Fi déjà pas solo la fi a télé misangwende. Tozo un accord déjà na boulevard embouteillage ba comprendre bemba héros eza nani. Obiso na mnoto ebi ke tie bembe le rabon fait la mutu mokaza ya ngomba. Pour la facilité. Mais et ça là vraiment bien cortège titre romain à 50 donc la différence de Jésus Laxa. Donc c'est ça. Bataba mais c'est Google ko la peka ko banga toujours pour air musuna ki lelopé papa na so Christophe ko t'appelle comme mélodie boye na facilité te a rafi des chances. Le quoi azala afia le rolo pepele si le lopé na liwana ye mamuno so yaka pepele et lundi. Donc c'est ça. Et ça là vraiment bien. Ça là qui bien ba o bayaki na mona ki Belvique quand il a patron est-ce que on a pio bambote. Donc azala ki wana vraiment depuis mambone banda Belvique yaka. Donc bantu soupe bayaka tendeti basila bisalu même si a tes contributions marqué ba tournage mais donc toujours même moral. Donc c'est ça là qui vraiment bien. Et ça qui pense bien parce que tu évites si il y a des gens mususu ba naka o babiki ba journaliste vient pour la museli kambo Mike Aloba qui après 10 ans à quoi tourner sur TVT est-ce que nous le chroniqueur biso ba ta presse alim bito sali ndeti ni na base ali kamwana journaliste za mutu ko loba to za mutu ko bomba li kam te le kasemo ne lo onde ba sala yo moni ko vivre na hypocrisie za mabe o comprendre tant ndeko na biso alobi mabe na tena na momo boina kuna na simi mikono tena elwana tangu ya lobaki likambo Mike la Duchesse alobi ka fa c'était au sali mabe ba ozongela ba pandisa ngote parce que mu pandisa ngo yaka kuti lettre tangika o akuti ba komi ne la Duchesse alobi ka ndeso ko tourner pendant 10 ans yango pe pour poser ka ba question sota ba ke obino bo grave c'est non c'est pas ça mutu yo moni elo moto ba mutu ata lobi mabe kolobane za enemité kobela mutu ko lobi mabe za pe bo carbonité to za pe bat po biso pe tout ça la berère eza ko yesa mutu ke lo ba ko lobe mabe mbala sima ko bango souté po ça la pe mabete mais za te ke zonge ba pandisa ngote donc ba secret faut ko ba ko garder parce que bimi na mona mese Google bokolo bakaka business nga naza na mutako bangate mais respect quand to pesa na batu nyonso olingo cha biso lisabi biso to cha lisapi et puis mambo bele ke so pe la muka ki po bino pe malbotele maki tena nenga bien sans vraiment problème même ma famille a bango moko kuna baebi na okepe mo sese ba ndolo ba na beach wana ba biate ba jour de ba journaliste ba sa be mission de jomo ke mambo la muki ba tatali alors mutaka bo mamutu so ngo ba mamutu so ba beleli kangando ki wana bo sate oui na nga bateke ba comédie ba na poso sate ba nga ba sa me papa motivation batalika ndenge déjà o etambol beso to mekeka ko lali sawa ba ko tshela biso ba minati ba ko sala biso be mission ba ba nenga mo pe na mission pe na lobaki yango veta biki ba comédie ba sa mabe bon mon avis l'émission ça peine à Gabi la plateforme on peut se na tumbia Gabi na ngate ngana oyaka so bembe Gabi o sala mabe donc ça dit ba télé pe ka babi soto meki et si mbate donc motivation pe sala ki bien ça ba pandisa ngo pe mobulu na mamboyo donc c'est ça ça ba sango ba pandisa ngo pe mobulu na makam oyo to sala plus musato bi o tcha biso lisabi to ko tcha pe lisapi wa ko bouger mais respect na ba comédien na biso ya mboka respect toujours le ngona parce que ça la biso toujours musala ki toko mais muto ko luka mi mille biso pe to ko mille pour to za capable de ko sala auto ko sala to sala so déjà mal répété mais to respecta kande siko ba tout c'est ça tonton Alibandi pèse-toi c'est to za bien to lingite to Alibandi to lingite penza Nene Boutaï
lelo to analyser mambebele na yo affaire ya ndeko na biso Grâce Tembo toyebi abalaki tobinga ngo mariage de rêve pepe sa baninge belé pour ça ya kobala et puis ça baninge belé pour ça koza mwana bana yo moi bébé na yo akaresaka yo azana parce que grâce à comme ça libala na novelas libala mo kitoko apeso goût hôtel ata yo tout ça moi tindeko moi c'est moi grâce pour bébé tu sais quoi ba mise en biloko wana tango yo ki ba photo bimi lelo mobali na soubasement abali moi c'est mon sous explique-nous d'abord les que tu quand on a télé ba photo ba Nathalie Lion on a beach pour dire sangongo ezole ça partir beach buna mon la ba ko motina ba lien Nathalie bonamoni mais c'est na so soubasement abali li sous bon grâce Tembo skoza na piono ba mbote grâce à ton mutu mona momofo ko féliciter ko betele maboko parce qu'il y a facilité elle que tu elle a facilité attends le los basma so bala kité ndeto mona ki liba les ala ki ya kafu ebwa kama ki mambutu mais lelo liba les ate na bandenge nyon surtout na ba humiliation mazo bunda santé kitoko a rouler à poser a non fi betele maboko na ndenge vraiment sans polémique parce que ba misusu ero yo so eloko bongo elaki akoko kapeta koti koma afane a baby trop raisonnement non mon yam sou vie souki mais grâce à taleka nzambe liboso amone ke vie souki na ngote po nyon surtout eza ba calcul nzambe peut-être ezaki azaka mobala vie na été ndeto ba peut-être temps non ekoki te mais quand tu koki ozo comprendre lelo grâce à ça ça peut vie na e o évoluer kitoko mais c'est soubasement na ebité ndeti ngale no nyalo ba non on dirait linga ba rouge mingi hein pour moi pena o wana pe balatika ba bleu côté moi ba rouge et puis à soleil ne akanga kitamba ndeka pour moi ka na rêve grâce parce que ça na rêve grâce té benga ba tonkse ba couleur mususu madame pa ngaka kitamba la ndenge mususu ya ba rêve grâce pour ce botalika au moins bela tela ngomora ke kokani makasa ba kangeli kitamba na ba rouge ndeti ngana no mais ça bengelo te madame c'est pe nani comme on a dit tout passe yo mando fait noir bon yo ndo sukisi yo de clôture yaya bon peut-être que tout lango ka tel peka boye soubasima ye na ye par rapport au ça nous kataka ballon pour so potika likidi ba mais kana so ndo suis soubasima wana il faut bonde la makasi pour ya si ça rapport ça te ndeko moi si na ebite soki mamunyo seleka na monde beseguge bando mona te alinga kyo yo komela kyo na matoyite lokwa mate pete aussi sango taka makasa bangomba so na poto luzizi les arrêter bonde la kami na chambre atala kabilongi ya basite OK c'est la montrer na Paris ngomba ko za na montrer on est mexio rappelle moi mto uta kuna mingi montrer wana no bien elle a montré mataka kuna mingi côté leka lobby la montrer po soki ofandika na ye ata po bona ka na suisa meseguge neni mamno ye asuna kati poto sana ngonini mutela biso ye na kati meseguge c'est Grâce Tembo mamwe sili ko pesi Olivier sala mamna yo subasima sopa yo sope moye za nango te ozo sala musala biro osali bata chaîne na yo pe Soubasima TV to ya pe ka tolobela rapport chou ezate po loko nyonso ozo sala ozo ya nango ka aw le content muto asima na loboko ya na yo na kati chaîne ya makambo eza grâce ton na grâce bosilani Soubasima sala vie na yo papa ozo ko kaka te comme isusu awa ngai mi conseil kana ndolanga mwasi ndeko mwasi bonde la makasi pour facilité et puis abali pas prouver grâce mais likola ko prouver grâce wana aussi ça mo grâce le belé l'autre côté parce que grâce ina souci mais to grâce fana mais grâce o évoluer kitoko boto ko en conférence na mona ki vraiment ndenge boaka ki donc non nzambara nzambaza nzambe okobala batu combien oh mama grâce ngaka perdre vie na ye akota ti ba koma na bakana bino basisko ete mais le lopo moni amonde babaki ote Carmen odiaza lo kuta te alinga pe Carmen alinga batu mais c'est Soubasima alinga batu alinga na kana bali bon pour que Carmen azobala dans 2 mois invitation déjà Kabouani problème mais bonne chance en de moi ce soit bali na roya fait pourquoi pas te ba famille d'autres faut to komana problème eza na ngote mais problème eza ka tant mutaya na likambu boka sateke mutaye pona caméra te à partir ka Soubasima nda bali susu na comprendre que basi nyonso to Soubasima oeza ki lokuté za ki ya solo mama kanga mobali no Soubasima a yene internet ko lingelo ko prouver pas la sabatu ka bala mingi mawa
siko na baka oyo minute nene na ebité to so non makambo lelo bazo ba que fallait grâce à zo temps ya koyeba monsieur soubassement il fallait zo temps ayeba qui était pressé ya kobala maman 6 mois ba on moni lelo Karina lo ba ki likam oyo opc raison to ebité na bata relation il faut faire quoi pour maintenir merci c'est déjà na micho so unité mobile no nga bala yo bo sa tamo ina no be wi mo be 9 mois mobile bi bona balo obité fo oyo tidé na e ba ko tidé batanga no ya kilelo te tanga no ne batando sa ba ki fiancé ba 3 ans 4 ans lelo to ko mbali 3 mois so c'est to bana to bala ina biso c'est que data nga nzamba bi lelo data nga so ngata nga yelinga ngana bifo na étudier yeso na besoin chamo sina ndako mbiso échapper n'est pas luki mo simususu ko na ba nzamba pambolinga te ezara ke simila ngote vu que grâce à une star matique mamutu andima ki libala na facilité baba le salia comprendre te papa âge pe mukeme na bala nga nyonso ko leka melibala pe na za mwasi sauf que mobali ndake neko to melene subasima na emuta bibala bala to sala banaliste kaka wati na batane mabedi ke camarade moko abaki subasima bala ka na braza do eza kopa subasima ya balaka abalaka na ye Lisa bala pe journaliste moko ko mutama ba vie na ye ya balaka na ye moni nde balwaka ke mai kufela mbwa mu payaka mutaka omela do grâce te monde ayeba kite ke subasima za mayo kufela mbwa grâce ya meli mais c'est choquant na makam oyo c'est facilité so kutu ngakutu ata bonjour na subasima to pesa to na mona ki mais et c'est le yo tinga mo mukie mais grâce toujours même moral esprit ça un esprit non na ngotelema za mangwende lo te bon ce que divorce pene ça miti ya bali yango nde so problème bon neto yo ki babi so ki loka ba na procédure à divorce ako ça ne peut coutumier pour mes até donc ça déjà pas la sa grâce que il faut quoi ba divorcer so ye mo ko na lengi ne pas mata weli c'est ko ba la te ba ça ka divorce pour grâce te mo pe o lingozo ngele souté pour grâce pe yo c'est ero grâce pe fandi na moi couloir moi ça pandi pe lo moté grave oh amo ça ko tout la te faire boire amati amo ça tout la te ce côté nini ko ba ni surtout na bino ba journaliste fille ou peut-être bazo ba la mobile oyo ka da sango ya ba ki likambu na batant ko ba nditi tenga conseil ezaka ke na biso bande ko nga basi soko monde déjà bali na yo na nenga bien o eza monde te monde na mese google so yaki déjà kate o papier o so resengo bimo kei na yo o lokoti na mobali na o kota ki na fête sili bozongi sima o tiki terrain o seno ma mususu ici juste mo ko na chaîne o da besoin évoluer o chata mutu asala kata be mission mususu talika genre be mission no ça le changer o mo ça ma mususu babilo o mususu da nini tango bali o ki ka elengi muke papa kingane muke yeyo ye parce que o zo kota ka elengi o zo former moi o mo de grâce à no former mais c'est subasima mobali na nga 6 ya zo ke lenga vidéo ya TikTok et côté déjà yo mo babilo ronyo surtout pe ba suite na ngeza te o bali na yo c'est tout o sali vie na yo o changer chemin soko tanga mingi te o teki o sali mombongo na yo nyonso ya makambo somo potangi mingi oke ko ba dossier na yo moi ça tout la rater na ba bureau akelu comme ça na akosala parce que ça monde te mo pepe za la kaka voilà ils a monde était vraiment ils a monde était ba tout boko tala biso siko anakati ya Congo Liziba TV na moni aimé bo sitampene ya Rose Show depuis le Londres, depuis Londres, na pesi mbote aimé bosita peine ya Rose Show babi na Londres ana makambe na kitoko sike na ya Gisèle Tati mama versa c'est monté ma prince Juklo Winner Gaël Singi Mobutu Hussein le gouverneur Belinda Red depuis l'Istanbul FBT l'Istanbul toujours wana pona observer bino na ba kolina bino na biloko na bino tout parce que toza penzana nene toza lubaka plus makambia makam oyo pesa penza pasi ya mabala oyo étant que femme na mito grâce to yebi nde salaka toko akolo bate mais ça et salaka moi pas oui te so to bien ça passer toza lokuta te zo soye o eso etendeni amo bal basala kina ya balaki surtout quand même ba kicho ngobe ka koka na ba rouge opeka ya koka yo subasima da mutema mabe ya subasima yo so na bande kono basi o yo zo sala bana bato basi bandono pe bo futango ekendaka bongo likolo jugement ya telekechu oto osala to futa subasima so da bande ona basi akofuta pe yango oui to bibeka te aza mabete msube grâce à mais par rapport à makambu encore ça pe mamna moma ote to abatu moni mutu pe so cette bolingone e ba mais que non alinga grâce à bolingo mo make oui olinga biloko même pas et ça la mande ko moi c'est pas mon nango na ndenga bien parce que ça pe na bande kwa basi maintenant moto a signé boya na motema te do subasima wana na motema te
Voilà, merci na abonné tout ya Congo Liziba TV to analyser to le surtout courage grâce tembo la star, courage grâce les avis, chose qui grâce te même Marambo pe le bamate, mettez Marambo pe barozlo barolo baka ya ngote. Tant barolo ba pour les apé yo ka grâce te monto là qui biso le messier, bah si j'ai bimé belé tout ça peut parmi ba victime na kati ya ba dossier oyo. Akena ba Afrique ici et comme yo lekechu, ake kuna mais soubasma, tu vois. Sans un air solide et gros bébé sur mon risque peut-être carrière nanga et quoi pour la macam na risque mambe belé pour na mam pour car na mambe internet surtout mambe ya grâce mais na aza nanga na porté na cœur courage na yo mais c'est pas facile mais je pense pas que grâce à penser à ça de na ça peut venir tout bala une fois dans la vie ne pas bon mais tant qu'on mambe yaka et puis c'est quand maïle les ndazana souveli comment ya biobike mobali pe muso ina ba problème ne maulu c'est mo pa bala no ki po avant na most mona ndako po ba ape ma moko boye okobo ya lipambo leto bo ape li mariage te po na ko étudier mo na sepe mutu moko be étudier ko étudier ezaka na société héros continuer tanga no wele ya zwinga kuna kena nga étudier za société na ko ba continuer ça veut dire quoi zela toto ba ezala raté mabedi merci pour la réponse kana récupérer mabedi na libanda zela inyo bateke écouter na 12 bo na 12 RT so yebisa mobile no bo une année na inana so le que tu peux comprendre mobile comprendre été o comprendre attends na 5 mois ngeba muto yebete oyeba parce qu'il y a des gens musubi ko ça ne peut au 10 ans abom na 10 ans wana abomba pe makambo ça dit que o eba ne peut ça dit que ko umela dans ça s'il te plaît ko umela na makana ko vande ça on peut le problème ça na ngoka eloko mo côté le que tu ko fa na 10 ans na sina yeba OK après 10 ans na pas ba foyer na yeba nga sikoyo ke ne pas foyer bele yebisa to moi ce que tu vena mobali 20 ans mais moi na liboso za moi na mobilité siko mobali peut faire on va na pena moi sinda ko moko be mais na 10 ans na 20 ans mais abota pe kuna limpo ta mpanzi abala pe côté monsieur yebité ça veut dire que nzambe kaka mo abatila biso kaka leke de to tambola boye tangu mobali mo linyo saka nzambe soki aza ya ngave nzambe pese kimia seke yanga ye opesi si yango pe na makam faut ko taka ba prière parce que prière est important faut prière est vraiment bien parce que ce ko sambela zamba ko sala lo mbebele parce que tabiso musana biso ba kilo moko ya la misala oyo ko comprendre de soso ki da fungo le village attaque bandaka ko le mamenda ko le mbate na otika na ngisika te pour ko linga pe ngote mais ezala kaka nzambe ka batela biso courage na grâce te mboko zo pe mobile oya canopé ozo ya bien ozo so tout mbala mayele mobile akimia mobile ozo se respecter mobile ba délire mobile ya bacha na miniature te grâce en toi tout refait de mobile aboya miniature le roi suba monte mikolo place ça le bien et ça le kito comment ne bazo chaka chaka na miniature wa ça le bien fingra moi si les hygiènes bokanga ba hygiène bokanga ba mama yo ngasi yo no zanani ha ngasi ko kuthi suba smate ngalo seka kande ko la mwasi wana awulu wala oyekoyela yo okoyeba te po ya lemba kate kala tête retourne yo mais les questions vas-y le vidéo là tu vois grâce impoli il a fait quoi et puis on a Lucas mais c'est soubasement et comment ça on a mais vous êtes au viangula et comment belé non arrêtez un peu ya ko sala mambo boto tika merci Nabino tout bato linga biso to toza mambo ya baresi banza ba uti ko kangaye o ba biso disons pour à côté là qui prise ka lo chipi to sula no mambo ya baresi ba biso disons comme les prise ka ese yo ngam tinda ki ote merci prise ka dongoli baresi yo aïe si ko bato belé ba bi ata bato fia talon ba communion kuna na nini te na prison de baresi ba bi chance belle vie atina ke moi loko ba futele moi ni libanda batu ba komina nu te ba resi o sala nini tisi ko ba bi ata de mer a yeti kaleke faut peut-être faire ça mote tala mais ça la mote Divine victoire, babi divine victoire, merci pour na bakoli, pour na balawi no par rapport à Tirke kando kota ko linga mo koli na boaka mina ngolelo ya ngani ouais divine victoire. Ntwaele nga do merci. Il faut se la pena nani nene mo biloko Tirke. Merci la divine babi Chuchu Luambo mona Lion aza Lion. Sylvie akake passeport rouge umela. Ya mete ngunda songa mbeli babeta raté soko meki rozoka donc barezi les que tu dois constater est-ce que notre Tania lia kimia OK barezi son alongwa na koma wana
depuis lobi pe tozo benga na benga maki ba 15e obu mais lelo na koma wana azande on a biso azu problème to tikete mais mi ngezaka ke Priska Jojo Priska na bengi 3 fois Priska Weli Sakuna soki ezosenga o 10 francs soki eza bato kocha ba 100 francs Priska faut chata 1000 poti ba 12h 14h makala ezokende mutuka ezoya Priska yango na ba rési faut tala ba intervention nino bokoya pe kosalela bato na ndenga bien yo sali no pe ka analyse take mopandi sango sali musauta pe ndono moi sine bozalaka mais ko tala pe miso ba rési wana minga na moku ba rési a chrétien de Priska oh oui ngane na tela ke mission wana parce que ebimi lokola ke ye a lobeli vie tomate vie tomate kasa ebimi lokola ba rési ebimi lokola ba rési lobeli vie tomate kasa kutu ba rési ko tala mission wana mingi a lobeli na ende Priska parce que alors Priska akufela lokala roi Yesu nda kufaka na ikulusu Weli sapo kuneza likamba mbongo botournaka chaque jour a aux 100 aux 50 ndeti okepa mamsi 200 pa Belleville patron na 200 okepa bakata kuna ba 150 ba 200 ba sabani okangisi botournaka chaque jour toyebi Priska kokanga mutema te ba rezaza mutu na yo kende welisa kuna ne fiska ta mo 50 balles ata mbo moi calcul par rapport kende rotika et puis likona ngo musu peyo otinde ki susu pa toma ba audio pourquoi so pa toma boyi na ye esili ya yo za mwasi kitoko na mipenda minene rotula te na tine ba toma audio oui Priska elo esali vie toma kasa kanda ba resita pendant oh émission te tiro plainte ezakuna pa toma ngate bon kasi plainte yakuna bonga na otanga ne kombo nga na bina nga vie toma talinga itenga zo ba vie toma kasa ba ba yebi pepe kala yemba te ba yebi vie toma kasa ndenga na olobela agence ana olobala nga mamutu soit disa so mécénanité ponga na mamnete alors Priska yom tozo ki ba audio otindela ki vie toma au fingi vie toma ki kanda ya mwana sali c'est vrai ala mobala zala ki na ye dès que tu vas obligé te pour vie toma ça sali vina ya memi mosne libanda c'est tout garder bandi na osala vina yo et là on y resalo passe parce que na tano meso za na bolingo na yo magema mekende ke zonga ki anga bengisa yo atika na ye azu mwasi na ye aweli sa bengise pour ça fa ina bango na ye ba mbongo ba mela ba chaîne de tozoyo kama bezo bima te côté bango bazebele o baza ba chaîne ba kabola pe na ba mibali na ba bazebele no tanga ba kombote bazebele o ba partager mobali no bo silente na ba komi le meilleur pour le pire yo wana ozui mot de passe otindeke mobali moi c'est nani fio tika non ba te bazebele a regretté te po bakati maboko na makolote a tournera na ye nzamba sunga ye peut-être soit sala sous chaîne sous sonité soit sali aka Priska a retravailler a ticket tranquille Priska a tika vie tomate tranquille na vie na ye parce que tout ça o ezake kanda ba rezeye po yo tindela ki bodio to yo ki ba vérité na soubassement ngana yo ki ba news ana lobby que le pesi vie tomate kasa kanda na ba audio yo tindela ki ya kofinga ye azazoba azabolole ta sali choix na ya poni moi sine ba kende c'est tout maman bilo mususu ebimisa ko ebimiso rozo tulate wa vrai chéri obuakama matalana chaque heure na ba film orozwa mobile na yo kaka père muso ya reposa ne déjà à quoi bon yo la navie to makasa nandeni et puis ba réser miso sala ki afingité alobi ma bête expliquer asuka ba audio vie to makasa tindela ki yemo ko pasa ele on analyse siko bon donc yemo ko vie to ma lobeza ma réputation mingi ya Priska kuna ezo senga mbongo welisa mais ça problème to grand monte kufaka ka to champer dana sola ki pena ndeko na biso papa Martin na sola ki nae na esquiser na 5 ka bolimbisi alimbisi za makambo déjà je pense que mutu so c'est pela ki na été tala kaka po ata li colonne mati ba réserve bimanika soki biso famille ko ko to so da ki vie to makasa ka fallait pape kuta sala loko mwana minute osikoyo bazongise na ba minati et puis na beloko bazwaka makasi ko yo kangisa a na Congo bakoni mama poto na ba nike na ba minati kuna bango na bango bazakuna akepa okangisa bangoti bino bomonela ka awa bomonela kaka awa kutu bato batumba kabilo bakabola bino ba AVC botala bango lokwa banda ko esika mais makasa zaka akotala pe ba rési émission afingi na yeve tomate ngakutu na ndoka nsendo ngakuna ba raison cette émission na Priska bazala bien chrétien sous Priska ndeni ngapo na ngana kotala émission na ba rési kuta koteli ndeve toma mais akokama ve toma abalukeli merci courage na barezi baza tozoya des mères ozomona na te na parquet
kende kuna munana munanga za kilo bina tona musika za ine Hermile to ko sola ka musika parce que par cœur eza o atalio ka yo anate biso te. Merci na tout balinga biso. Courage na Barezi Baza mon frère Bari. Bon, tout le monde a oui club Barezi to bimi. Babi faut landa pe bat na matanga makambarezi. Tali kamboye la kaka moto. On sait jamais. Aoulou wala. Ekoye la yo koye baté parce que tout le monde grâce nous mais grâce nous mais pesé te ba. Ah, Nzambe là. Mais Nzambe misa. Yvette, depuis ma récente c'est là yo Yvette Kalombo. Ata mabedi nyonso to mona na kuna. Fivette Mayamba, to mona na kuna pa Barezi, même moral, même esprit. To chaka moi bolingone yango yo. Le kazu likambu toza na choité. Mais la biso nyonso tout faut priska na le kaliboso, priska. Oh, peut être. Eh, obike kana via to maison nyo papa bodio na ngana yo kibongo oui. Tenata normal, on a mis chope na osike nga veto mate. Po veto mabatu aside da vie na ye. Eloko nini yo priska o sala ki ba odio pona ko finga veto ma. Aza mobali alinga. Ah, esele ki to beta mambo esele kate. Nzambe aza nzambe atika ka mutu te. Priska pena. Yesa priska so na za mobali te. Priska sa vite. O sa vie na ye. Kapo ba via ba filmater le quoi ba pesa so mi so komona. O sa vie na ye. Eloko ke tinde la veto ma ba audio. Kanda wana ba audio ya tinde live to makasa kasa nde pesi esko kanda aya esko ko kangisa Barezi et puis mi le roi basala ki diomo na Barezi ça l'émission lobela après ko zongisa Priska osali bongo pourquoi osali kitoko te mon mère au moins c'est kitoko sala vie na yo mambe c'est lequel les cas sala vie na yo tika ye tranquille sa zu moi si na ye beta ma soka za na mbongo na yo amela mbongo na yo buka mabongo saka nzambe ye moko ayebi vetoma soki po conscience osala ko na mbongo Priska vie atana western team de la hi. Merci. Eza mbongo na eza motoki na ye. Akoko taper na toilette pa laquelle yango ekozwa yo. Sérieusement, ce que eza bongo. Sérieusement. Eh atika mo travailler français. Mutatika smart. Ce que eza vraiment bongo, vie Thomas. Wana mort Priska, na ndenga bien. Sérieusement. Ah, les que tu te connais pas message pas vie Thomas ko. Ah, ça da mbongo na eh. Azwa. Atinde la Priska parce que Priska pas za mutu na ba famille na motoki na ye. Soki ezaki là pona mbongo, so da pona bolingo. So da pona bolingo, Priska tika ve Thomas asai vine e pesa la vina yo. So pona mbongo na yo, lokwa azo pesa te. Bodio so tindeli ekokitika. Merci. Merci na babonné tu ya Congo Liziba TV, Pa Martin, yo to sovolarana bien. Moi je te respecte, toi aussi tu me respectes. Ngesa lingara passe na tamo parce que Barezi Mtazaram tali bosso actualité oyamba famille à Papa Martin si je me trompe pas. Pas beaucoup oui. Mais Barezi ya la kisa bango vidéo wana aboya kokoti sango. Total la makambo nyonso malgré Papa Martin comme na vie na ye. Oui, tout respecter yo. Na ofingate na ma bête parce que moi j'ai mal à cuire là. Mais toujours bakara o seigneur roloba. Papa Martin, merci d'abord à retirer dans déjà plainte. Monsieur Zéna kuna kana biso koto luka moi 50 fois 10 francs pour to misandi on a biso Barezi Baza. Te biso nyo soda on le kamte mais Priska non fa le capo et kuluso Bareza kufeli Priska. Priska ya tana 200. Akufeli Priska ko. Ya tana 200 parce que yeba na. Bon na ya ba jour to da makambo ya baby shower awa Barezi awa. Barezi ko sala émission te ko loba na yo makambo ngote tala ngolo ko anda ko ezozika te. Abika nga Priska mutu na nga. Ngama na loba Barezi na répondre ngo bi Priska mutu na nga nene fona lobela ngo sikoyo. Priska leka kuna tozo le kabiso tu. Ezali kamba osilikate appelle comme kutu OK non son denité to za mara bien to ke kuna to soutenir ye abima parce que ça mambela au sala ba matière ezo leke ka boy mais depuis le bina à côté ici alobana non mambia grâce aux matières qui ce soir et ça la bienté et ça la propreté. Merci na Papa Martin d'aller Raphaël a un cours déjà bien Zakuna papa le même pas besoin déjà kuna na benga qui déjà et va tout zo recensement na sauver mais poto OK bébé mais tu sais qu'en français tout là qui va payer anglophone anglais na habité on est français non eba merci na bino tout linga qui vient pendant les questions bientôt là, tous en adhérera, je pense le mois prochain, au fin du mois, tous à la wana adhérera. Pendant mon amour, on peut caler qui pour ça que tambour là qu'on s'est défoulé, na pour ça sont 4 juki, na sougango. 4 juki, 4 maman quoi. Juki quand on a au grâce tellement tambour, on a juki. Il y a bino basi na rosombe, la bino pour somba. Ah OK. Quelques dédicaces et messages na batu na yo. Merci na batu to bolinga na bota inga pela ngam to solo so ka vérité ba fingi mutu te
et puis ngapene ya na tango ma mutute na tango kombo ya veto makasa kasa batutu ba yebi pepe kala nda ko yemba o ngana yeko lobela awa yango wana na mama mese subasma ndene yeko lobela awa po bino makasi na bino pona okangisa zaka na Congo kuna basi bozo kuta na kuna bozo kokate bota na kana musika. Donc merci à tout le monde pour s'abonner vraiment mingi pour ça nga c'est que tout minga mikolo bo ça nga plaisir vraiment pour continuer à s'abonner toujours na nene botay officiel bokoto vraiment mikolo bo ça nga bien to sara musala ndenge ezalaka na linga bino mingi. Donc ba fanatique na nga tout boulot vraiment makambo ezali ba conseil mambutu et ça nga vraiment bien. Merci na yo na pesa bambote na tani mabedi amaga ali asili sa zeli bisote premier té na pesa bambote na Gabriel Chawana boya de fête top là ya bijou la reine bamboteno yangwana. Donc c'est ça. Bino petu ya gabi na moneka la wa mère nanga to ko mona na teme to ko mona na pe ko simba. Merci na bino tout bolinga ka Congo Liziba TV bolinga ka chaîne na biso chaque samedi sur la RTG déjà bientôt là to banda ba direct ben émission na biso banda ma direct je pense pas ko bon ça merci à madame Christelle et Mabuilo chaque samedi je pense to ko kita na 21h to 22h to ko ma direct mon tour on va passer direct on va le faire il y a pas de choix et merci à tous nos partenaires à tous nos sponsors aussi que merci à les bons dieux aussi à vous notre réalisateur Jonathan Dario bye Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous